Vraiment, peuple congolais, mbote mingi, na ili suli boso na bino, molobeli na bino nana ngombe, mwana Équateur mabenga, o alobaka toujours vérité, po na makambo ezo salama. O ezo salama yango tozo mona yango nde tozo loba, soki ezo salama te tokoloba te. Tant que président zana zo salama malamu, o na bengi mathématique, président béton mathématique. Donc, o a comprendre j'ai mathématique était abima. Akende, tam mususu comprendre français, tam mususu comprendre calcul, mususu tam mususu comprendre histoire, mais biso to comprendre mathématiques, toza toujours na sima présent fati pour nous soutenir yakende toujours boso avancer. Président Fatia Zana toujours pour na kubungisa Congo, président Fatia Zana toujours pour na combattre la peuple congolais, alobi kalate maîtrise au kota na kati ya Congo, kalate train ezobanda de Kinshasa Matadi kalate bato ya minene ekoya ekobanda kokende par-ci par-là. Vraiment calcul mental, calcul mathématique, président Fachi Beton azana toujours mutu moko te azo comprendre, azo changer makambu lokola caméléon. Donc na malembe azo kende pe kokoma na yambaki un grand combattant na kati ya micro nanga nana ngombe mwana mongala, un combattant comme monsieur RL Linzengele alobaki ya paloli pona makambo ya Union africaine oyo président Fachi a komi président na kati ya Union africaine. Donc yango wana to solo la kinae bokoyoka na kati ya micro ya Nana Ngombe. Calcul mathématique, président Abso Beton, mon babenga déjà maman Beton, ato benga na peine masqué, au finginga, au lobby ba n'importe quoi. Biso wana ba makele la wenze, to la naote, président so fati avancé, kende liboso, ngala comme roi yeso, beti matin le oyo koto na balusi bete suna o koto. Pourquoi pour fati avancer toujours fati avancer, na malembe, comme zo bonga. Président Fatia Sibino complexe, il y a métro, il y a poteau. Sibino complexe, il y a son mouton. Boya na Italie, bo kende na sima porte mamolo na Italie. Bota la son mouton, o eza na sima porte mamolo. En lambeau. O président Fatia sali bijoux. Bolanda, mais c'est RL na micro, ya Nana Ngombe. Bo yoka ndenge ni alobi. Bondi makape bato peuple congolais. Koza mutema likondo te. Kebo robenda mokila. Mbote mingi boni kuna na mboka na okunoza malamu papa. Naza malamu par la grâce de Dieu. Naza malamu. Papa motondo RL Nzengele. Tonipe bamo ba propos na oma muke pona ndenge président biso Fachi Beton Tshisekedi ndenge akomi président ya Union africaine na kati na Afrique. Donc baba propos no eza ndenge nini eske makambo wana elekaki malamu to eza mabe. Donc baba propos na yo na ndenge président na biso akomi président ya Union africaine na kati ya Afrique. Merci beaucoup matondo mingi na mboka na papa. Na koloba boye na pesio merci na motuna na yo ndenge otuni na kozongisela yo boye ezali esengo mingi na biso bana ya Congo. Biso nyonso bana ya Congo pona ezali ka pona ye moko te. Ye moko te président lelo actuel président Félix Tshisekedi. Ezali pona ye moko te, ezali pona biso nyonso tu. Ezali okumu na biso bana ya Congo. Na kopesa merci na président de la République Félix Tshisekedi na poste oyo mokumba oyo ye akumbi azali na de brassard. Donc akomi na mikumba mibale oyo ye akomi nango et pona koloba ke akomi na mokumba monene. Et na koloba na question na ndenge lobi soki ezali malamu to mabe. Malamu pona biso ezali nini? Lelo yo président Tshisekedi ye azwi lelo poste wana ya président Union africaine. Depuis 1967
le président, le maréchal Mobutu, qui était dans la poste, où il y a président de la Union africaine. Il y a kozwango lisusu pona koloba te lokumu ezali pona biso malamu wana ezali pona biso esengo wana ezali pona biso nyonso tomitia ke tozali lelo président na Union africaine pona ko mabe onga na moni ezali nini mabe onga na moni ezali na président nyonso tu oyo bazali ya Afrique na kati ya salle wana tomoni bazalaki te ezali mawa ils ont saboté pas même un président de la République mais ils ont saboté Congolais na Congolaises nyonso tout parce que kotala sabotage ya ba RDCienne na kati ya mboka na biso et puis et ça sabotage vertuture ya nakati ya mboka donc ba saboter biso bakoki kolobake eza na cause ya corona to nini wana ba excuse wana eza na place te ya na place te na tena oppose na esika oyo raison moko te oyo bakoki opesa biso ba président oyo baete baya to baya te toza toujours na sima ya président Fachi Beton calcul mathématique aza na toujours pona kobimisa ba xxx na ye oyo akoki yango sebo oyo akoki yango te afanda donc président Fachi avancé peuple congolais nde eza na sima na yo ba président africain baya to baya te biso toza na sima na okoke toujours liboso oza koyi comme abotaki yo poza koyi abimisaka mouton te abimisaka brebis pe te koyi abimisaka akoyi tomoni mwana Marie Misamo azobimisa voix Marie Misamo nesi Marie Misamo asekwe c'est ça donc koyi azalaka akoyi donc papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba pe à son âme molimo ne pe malakimia ba ange ba bomba molimo no na kimia po bimisela biso président Fachi Beton. Merci beaucoup. To continue. Bazana ba moyen ya ba masque. Na moni ba président oyo ya Sénégal. Ils ont préféré même ya kokende ya koyate plutôt ya koyate. Président ya Sud-Afrique oye basalaki nini yende mutazalaki na place wana. Ya bengaki basa abengaki président Tshisekedi basali meka échange na téléphone mais aya quitté a préféré kuto kende pa ya Sassou a kende na manifestation o salamaki pa ya Sassou ba kende kuna ba kutana kuna mais ba saboter quand je l'ai sud-africaine eza Ramaphosa aya quitté. Il n'était pas venu na rencontre wana. Na festival ya Sassou bango bazalaki. Et président ya Gabon tokolo baté parce que hier azamwa malade mais aya ki pété. Ya Égypte aya quitté Kagame a préféré que kende na ekutupe et pas ya Sassou pas que no fêter kuna ke ba ya. Na kono bano boye. Et loko moko lisu na nina bakisa. Na logique soko tali logique ya président Tshisekedi okomona ke président Tshisekedi Félix azali bien motema pembe na bandeko na ye bafricain mais bandeko na ye bafricain wana lokola bango bamesana na bango kaka na dictature donc bakotikalaka ko changer te ye akoko ya na ba logique na ye ya malamu mais bango bazana makanisi ya mabe po na ye
bakosepela te na balogique na ye oyo ye aye nango wana bakosepela na balogique nete tellement ye aza simple na kati moke papa na biso RL. Pourquoi? Parce que nalingi na rappeler peuple congolais loko moko ou bien bazobosana tangu papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba abandaki koloba les peuples d'abord. Président biso Béton Félix jamais akoki kotika nzela oyo papa na bandai koloba po alanda makambo oyo ba président misusu ya nzinga nzinga na biso bazoluka pona ko bebisa mémoire na ye. Mais tandis que ayebi eloko oyo papa bandai koloba les peuples d'abord. Ye président Félix alingi bana Congo ba santé bazana président ba santé président o azana mboka aza mwana ya Congo. Vraiment matondo mingi na président Félix Antoine Tshisekedi mathématique ezo continuer simple aza na bolingo aza simple mais ba président wana baza na manière na bango ndenge baza kokanisa baza na epi faut keba na bango nani lobaka bongo donc kendaki bien te parce que wana ezali sabotage na biso nde ba congolais na ba congolaise bino ba mama il faut botelema na makambo oyo ezali kosalama na kati ya Congo na biso pe ba papa il faut totelema nani atini mwa moke wana président nini akolinga ke na mboka na ye maîtrise te na kati na RDC maître kota na motema likundu o biso ba nord tozala na président nini akondima ke na ba camion ya minene oyo bandi kokita dia na Kasai président nini akondima président nini africain nini akondima aza mutema malamu nesi Félix azali o aza Moïse ya Congo peuple congolais bofungola miswa Moïse na biso ye vraiment to continuer teke ye makambo oyo elekaki ya liboso mais lelo oyo tokomi bana mboka toali mwana mboka mutala liboso ezali biso nyonso fo toala nsima na ye président mpona koluka mboka na biso soki kaka totiki kaka bongo totiki président ye moko eza na makambo mingi ekoleka ekosalama na baprésident ya Afrique bazali na mitema moko ya mabe bato lokola basasu wana baza bato bawumeli na kibokonzi dictature ekota na kati na bango eza na kati na makila donc bakoluka bakomisa ye bongo to leloko oyo alobaki bakombata mayele vraiment bazali donc nafuki kaka wana mituna na yo réponse na ngai afandi boye araisonner alobi vraiment te to soutenir mwana mboka parce que mokili ezokende mabe bakombata mayele bazali lokola ba RL bolinzenge bakombata makasi bazali pe ya mayele bazali vraiment combattant oyo merci beaucoup na papa na biso ndenge ondima ke passer na micro ya Nana Ngombe topesi yo matondo mingi tosalaki na ye ba émission ebele au moins 3 émissions mobimba tosalaki nga na papa Raoul Linzengele a palolaki abimisaki o nyonso te ezalaki na kati ya motema na ye peuple congolais ngonga yango yangoyo ngonga ese ekoki mabele lisi agangaki abi ngonga yangoyo yangoyo ntango ya koloba yangoyo ntango mpe ya kosesoutenir yangoyo tobakiseli président Fachi santa tokotombele nde toyembelaki Mobutu tobakisi 5 na Mobutu siko toyemba tobakisi santa na Tshisekedi pe tokosukisa santa na Béton aye donc nzembo ebimi ya mikolo yango wana merci beaucoup na bino nyonso tu bozalaki na micro ya Nana Ngombe napesi bino merci beaucoup tobosana te ya soutenir toujours président na biso bozala malamu na mboka na bino bosabone belé na Katia Volcanic TV merci au revoir.